internautes, l'ami fidèle d'émission Moulin Batalado, la bonjour. Émission à l'autre, ça précisément à Charleroi. Nayambeli Bino invité spécial à outil Enigma Irlande. Bino Moboye Biye, na kombo ya Mama Mado Vicky Ozana. Yangwana, sans plus tarder, na ke kozola bino invité nanga poto banda émission na biso Toleka. Bonjour Maman Mado. Bonjour Maman Bibita. Maman Mado, nga kuna bandi ko se présenter na place na yo. Na tiki yo moko sa connaissance na ba fan na biso. Ba yo kayo lisusu ndenge nini okoloba na biso. Ba Mama Mado Bikembo Ozana, debo mesana kolanda. Na plateau ya Maman Bibita. Na pesi bino pembo te mingi, na lingi bino mingi. Lelo invité la biso bino mozomona Maman Mado aussi osika na Irlande. Toyeka ka uniquement pour sala émission. Bon, on a profité d'abord pour pesa ba partenaire na biso ba mbote mingi pour ça bango dans émission moi vraiment ezalate. So Nathalie kuna na Irlande na moni Maman Mado na mobile na papa Vicky bo mila. Na ke na France Nathalie papa Pierre José Diavanga. A na Belgique na moni Maman Bibita na papa Jacques Kakwita. Na ke lisusu wana na Angola papa Serge na Maman Ignace bo mila bino yangwana. Na ke ko saluer famille Mbonzo Mobimba, na ke ko saluer famille Bikembo Mobimba, na ke ko saluer famille Nyang na Charleroi, papa Nyang, Cédric Kanga Trésor Matadi, Brita mon petit frère yayo yangwana. Bo umila, Nathalie Susu Gervine yayo yangwana. Bon Maman Mado. Sikoyo toye mapoto panza poke. Oh bango baloba to panza poke. To banda siko émission na biso. Maman Mado, émission na biso tozo lobela surtout mingi. Tozo mona na bandako. Vraiment ça ne va pas. Lelo papa azana ndako, lobi azali banda. Maman azana ndako, lobi azali banda. Ouais. Siko tozo mona rythme oyo ekomi ko se répéter. Oyo kuna vandi na kwena ye, oyo kuna vandi na kwena ye. Nga na ebite tokobenga ngo nini? Ba komi ba copinage ou bien eza cohabitant. Donc tozo comprendre cohabitation, tozo comprendre te. Donc rythme na ezo ko répéter. Yanga Maman Mado na lingi vraiment to panza poke nango to lobela si ba cohabitation wana. Donc ekomi vraiment ebelé, ezo ko répéter surtout biso en Europe. Ezo zala vraiment ebelé na bandako. Tozo comprendre te d'où ya nini nde ezo sala bon Maman Mado. Na lingi na comprendre question no bien, lobby papa côté naie, maman côté naie. Bazalaki na libala. Bazalaki ensemble. Bazalaki ensemble. Le quoi on appelle cet exemple. Ngana papa Vicky. Oui. Na papa Ozana. To kabwani ou bien. Oui, kabwani. Bazalaki ensemble nandap. O kabwani o kuna ke place naie, o kuna ke place naie. Et c'est que a ke place naie nandenge ke papa ake azinda kunaye mama ake azinga pe na zinda kunanga sima to salini. Sima sikoyo. Oyo kuna komi mama na lingi oyaka oya lisusu eto na ndenge ke to eto zonga na lisusu nesiko to komi kwa ba chéri oui ba chéri oui oyo kuna sikola msa pesi mama bona lingi oyela ngala msusu ba weekend ndako olambela kangaye nini o kuna pesi mama na lingi papa oyaka boye soki posa na ye koki ale papa zonga na yo esika oyo lalaka donc tozo komona ngozo répéter awa na Europe tozo comprendre c'est sikoyo ngai so ina comprendre bien tozaki mwasi na mobali sikoyo to kabwani bo poso kinga na comprendre tozali mwasi na mobali to kabwani sikoyo tomoni ke bolingo izongi tozongi na biso ndako moko pourquoi nga na ozala kope mpo nga nayebi Maman Bibita nayebi ezalaka mingi nde mwasi langa nakei nabotaki na nga à part nabotaki na papa napesa exemple nabotaki na mobali na nga langa nakei sikoyo esali ke mobali pe akei na ye la mususu sikoyo ake koluka mwasi moko pe akabwana na ye pe quelque part bavanda sikoyo wana de ekomaki copinage mais nga na oyo tozali mwasi na mobali pourquoi tozonga na esi yo nayebi te soki question eza ke na ndenge ke ngai nakei
mobali akei sikoyo mobali azwi mwasi mosusu mobali azwi mwasi mosusu soki azwi mwasi mosusu po bavanda ata ayebisa mwasi non nalingi oya ubien tovanda esika moko wi tobanda la mosusu koyeba tovanda ndako moko tovanda esika moko ndako moko tobanda sikoyo koyebana bacomportement banini mais oza nanu mpa na bino donc ezokosalama awa na Europe tozokomona yango esalama mais pourquoi pas mobali abimisaka ide bon comme nalingi yo mama nakende mbala moko napesa ubien masanga ubien nini na moto neti aza responsable na yo comme ça oya ovanda ou bien abali kaka mwasi mbala moko atie na ndako mais lelo ekomi bongo te peut-être si je comprends bien peut-être ezali l'air oyo esalaka ke mobali akei mwasi akei na opesa na oka moko nayebi te soki eza oyo na opesa ka moko nayebi te soki eza question no mpo na comprendre vraiment bien te nango opesa exemple ya ka moko nayebi eza ke papa azaki na mwasi ne bavandi ti bayokani te mobali akei na ye bakabwani ekosala ke mwasi aye abali te aza na bana na ye ti mobali mpe akei kolu mobali sikoyo place akendaki ake kolinga sikoyo mwasi mosusu to baka copine moko boye mwasi mosusu aza pe ya mokolo mpe aza na bana na ye mwasi mpe oyo place atikalaki la mosusu mpe akoki olinga mpe mobali ne mosusu mpe aza pe na bana na ye sikoyo esali ke oyo kana opesa exemple sikoyo esali ke mobali akoya azoya epa mwasi la mosusu weekend moko mobali ayepa mwasi nayebi te soki question eza à peu près bongo mais oui eza bongo vraiment mais sikoyo tozomona mibali sikoyo bakomi neti koprofite na basi ozomona l'air mwasi aza na ndako na ye mobali mpe aza na ndako na ye mais sikoyo mobali akoyebisa mwasi nini bon nga na ye kaka pa na yo mpo nini totala na bacomportement totidane bacomportement est ce que na kimokolo vraiment quotidiane bacomportement est ce que vraiment ezalaka tozokomona nga mpo na nga nazomona lokola keza mibali bakomi koprofite nsima ya basi donc akoyala mosusu na ndako ya mwasi azwi makolo na ye atie likolo ya mesa tandis que pa na ye soki mwasi ake atia makolo likolo ya mesa oh non awa nga natiaka makolo na mesa te mwasi akitisa me yo soki yo mobali oye na ndako ya mwasi ozwi makolo tie likolo ya mesa mwasi asali lelo semulo le okokende na cuisine otiki na okutu awa ici on est en Europe ba électricité ça coûte akozwa atiki na ye courant ezokopela nango mais tandis que na ndako na ye kuna soko otiki courant akokanga non maman oke na cuisine soko sisi boma mwinda oye na salon ovandi akopelisa kaka na msusu mwinda oyo économique soki me pasi ya mwasi soka etala ndenge akopelisa mwinda azo atiki mais tozo comprendre te maman de d'où ya makambo oyo vraiment ezokouta ndenge nini vraiment en tout cas eza nango clairement bibita eza clair l'air yo ozaki mwasi na libala pour na expliquer su bato baolanda biso so eza pour la première fois bémission na biso tolobaka mingi surtout pona mabala pona bacouple bafamille na biso bitumba na biso yango wana tozobunda na bonzambe pona bafamille na biso na l'air yo oza na libala omoniti oza na libala okabwana mobali na yo pour la problème moko peut-être bokokai ko arranger mais bokokai ko arranger ngo mais bo arranger te simbi te ezaki moyen ko arranger te irréparable bolobi ke tokende tokabwana na biso yelo l'air yo kabwana yebi raison wana problème ango sikoyo l'air mobali oyo kolinga to mobali l'air okabwani na mwasi po oyebi problème okabwani na mwasi na yo oyebi yango esaki ke bomoyi vraiment te to arranger ngo te faut vraiment séparation l'air sikoyo ozwi mwasi mosusu nde olobi ke akei epa mwasi atie makolo na mesa akinini akolia akopelisa mwinda ndenge alingi epa na ya osala ngo te sikoyo la okabona ina mwasi na yo soki ezaki raison wana olinga mwasi mosusu osalika mongo lisusu omona te ke esimba te
sikoyo soki ozaki olingi ke okepa mwasi ole oke mwasi epa na yo bolia te bobeti lisolo mwasi olobi mwasi asa isonini te mwasi soki ake na cuisine azwi ile msuta pelisi mwinda azokolamba non mama mwinda na soko silisi obomi kaka mbala moko ye mais tandis que na ndako na ye na ndako mwasi soki ya ye akozwa ampoule akotika 24 sur 24 heures là msusu mwasi kudu azana mo a dire te na ndako ya ye mwasi mais pourquoi mibali bazokosala makambo bon tozoko omoni soki totali eza nango mpe mibali misusu omoni pona ngai na oloba te ke ezaka mibali ezaka basi non ekoki ozape mwasi mususu lere akendenge tobi ke kikopinage wana eza nango bomoi na bino ntina bovanda ensemble te ngai na esika ngai la mosusu weekend oyo aye place na ngai weekend mosusu mobali ake place ya mwasi soki eza ke mosusu mpe omona ke mwasi mpe aza na ye na mwa makambo nde toloba la mosusu mobali lara oya omoni ke ayebi ke eza mobali il faut yenda bimisa tokolia na ndako te il faut amemanga na restaurant il faut asala boye omoni mobali mpe ye kuna mpe rade azomona ke sala boye amwinde epela kaka économique mpo sino te facture électricité yebele boye eza nango ezaka mobali to mwasi mais mpo na ngai eza nango te ke yo solution omoni eza solution te mpo soki okabwanaki pour la raison moko boye esalaki ke bokoka osupporte te bokabwani mais lere sikoyo oke olinga mwasi mosusu to oke oluka mobali mosusu il faut bongisa sikoyo osalaki kote sikoyo oyo ya mabe ezalaki kuna esalaki ke tokabwana namema ngo te sikoyo na kote oyo ya sika mpo ndenge olobi ke lere mosusu soki koetidiane bizaleli yo bino bato bosi bokomi mokolo sorry koseka te mayabi yaki mokolo yango nazoba yaki mokolo boma koetidiane oza deja na bana okuna deja aza na bana sikoyo bokoetidiane bizaleli sikoyo ya nini nayebi te ya comportement boite ota comportement ya mwasi se eza bientôt po soki okoki obala ye nakati te mama donga azomona bamibali mingi natala na le comportement wana eza kotala comportement te wana nga abenga yango exploitation mpo wana ezokoexploite mwasi mpo na nga boma soki mobali okomi komanifeste mpo nga na kobenga oza gigolo mpo wana ozoprofite na mwasi oui soki mobali oyo azake olingi te mwasi azala l'aise na ndako no olingi te mwasi se sentir libre na ndako na ye amona ke epa ya copain na ngai eza pe pa na ngai epa yepa ya mwasi no omona ke copain na ngai yepa na ye nga aza wana mobali wana sikoyo ane mobali moko omona ke ane ka yango ka akabwana ne na mwasi na liboso azane ka mobali moko ya bando divorcer kaka polar yo yepo o étudier comportement ya mwasi oyo siko uzana ye o ngozwa la rekosimba te na deja bizaleli oliki te ke mwasi so akoti na cuisine apelisi mwinda ya se ye nini te po sino te facture électricité ya ebele mwasi soki alingi afungola asimba atala tele te atala mwa chaîne na ye nazotala mati te asimba osimbi télécommande mwasi wana omona te ke na bizaleli oyo kutu yo ozozwa temps po étudier bizaleli mwasi ana okima neti otika kozala na mwasi te na vie ozomona okomaka olingi oyo okabwani soki mpe ya moninga mwasi ya biso ndeko mwasi mpe aza ya bizaleli wana ozosala mpe bongo otika mpe ovanda te so oza aposa vraiment ovanda na mobali na vie otika mpe ovanda na mobali te parce que bizaleli yo nakei boye nalingi oyo te mobali oyo asepela nango mpe te aosepela nango aza te ozomona omona wana vraimen eza okima libala olongwa libala no mpo oyebi ke likambo wana esimbaki te oyo oyebi oyo bokabwanaki esimbaki te oya lisusu kote oyo ezosimba te okominoka bichange omona ke solution ekozwama te
mais nga na yebi maman de couple moko ezalaki kana cadre ne to sala ka ba émission kaka yebi wana eza histoire vraie abetelinga maman bibita ah makambo vraiment nga nazo vivre na ndako vraiment ezolekela la mususu ngai mais nazo yebate est-ce que vraiment na mobile na meki kovandisa mobile nazo loba na mobile mais mobile nazo mona lokwa azo ko changer te boko ko pesa nga na moi idée te na sala ndenge nini po mobile nyonso kozonga na ndako retard nyonso lem so occupé bana te akosala likambo alingi ta kosimba te donc biye moko azoko bunda na bana nini donc moi si vraiment komi na suka abi du yango bozo komonaka soki lelo nga na bina child banda mokile ko kondanenga ekolobake mwasi wana za boye mais siko na ka o eza boye na sala ndenge ni nalingi ndako nanga nalingi bana nanga nalingi ye mobile mais siko mobile aza inchangeable siko boye bisanga na place na siko ko sala ndenge ni ngai seki obeni ngai seki ba poser nga question pour na otuna siko yo oninga nanga mwasi est-ce que dans tout nanan pour yo sikoyo là opesi ya yo siko pour na yo solution moni ndeni nga solution na pesa nga bi mama est-ce que vandisa kina papa bi mama wana kutu yo lobeza retard ponga imoko na mekina ko vandisa lokola mwana mukende ba vandisa kana kiti nazo vandisa mobile nyonso tongo midi pokwa nazo loba mezo kota ezobima amekina obenga na mwa basala nzambe ayebisi bango mais azomona kaka changement te siko akomi na suka yango na esenga bi mama bita na sala ndenge nini bino to kopesaka bato ba conseil ba nini o lakisanga ndenge nini akoyi kosala ponga maele na ngai esuki omani pona ngai na mwandamu ya experience ya lebala na zanango na oloba be na ndenge pe ezarato pesa ba conseil mwana mutu pe alobi mama do ebi likambo eza boye soki osala émission prochaine boye na mwa ezokolisa pona ngai na kotuna ndeko mwasi wana est-ce que ndenge olobi olingi mobali nao olingi ye moma ya solo po soki olingi ye oza na bolingo na ye mabolongo na se obondeli nzambe sikoyo abima saint esprit aloba kati na maloba na yo etushaka ye nde sikoyo abongwana o comprendre moko mibali nde tolobaka na lobaka ngo pe chaque fois mibali bana bango ka lokwa bana na biso liboso oboni mwana olobi lelo asali lobi abosani moko l'air monique aux vraiment besoin à ça likambango oye vraiment na bolingo nyonso papa na ngai tanga mwasi na yo pe na lembi na kimi boye na sali boye tala vraiment nde na lembi yo moko ozomona te papa sala tabo yeli yango pe soki eta bilamba repassé oye vraiment la liboki ya bilamba o papa sala ta yango na faire yeli planche à repasser papa de ovandika wana repasser kara ta vraiment nde na lembi lo yeli bon waza quand même muto a moins qui a sala na makanisi musu na derrière ba penser musu ya nini parce que ce qui moi si vraiment lobeli o na boboto papa na nga nga vraiment la lembi nde na uta musala la lembi yo pe de royet o lembi mais nga na zo sala musala ko lamba pour l'auto yaba na to lia biso nyonso ensemble ki mataba na lia musu bazaki na ba activité za après école ki matamba ozo bana la ngala 6 ko lamba là o ya to le asa quand même muto mona pe oui moi sina ngaza ya cuisine azo lamba pour le musu so lobi ba moko yo kite oyela tiki na ngaye azo yo kalete na lobi na lembi nyonso o rappelaka osa soki oza vraiment la besoin ya aide wana ozo bala ogo bozo batisi mape ata biso mo basi na opesa ka exemple nanga na zaye muto makelele mais yo nga là musu na ngo fungwa là na fungwa muna ote basi babetelinga siko na bi na lingi shua na te siko yo na osabe soki ngape na ye na bi na olo ba malembe eboye po ezaki tata
donc na bi na lo ba malembe na okanga te emi boye bebe parce que ezaki tout ta ba répéter na comprendre que et déranger mutu et ça peut bien te pour olingi ba sala yote o sala pe moninga te balo bakalibala to se completa daka ozomona place ya moninga suki ya moninga mutu bandi moi si à lobby vraiment ozomona yo mo repese en tout cas conseil na pesa ndeko moi si yana alembate alobara pour ce qui peut lobby ke o na kaboli na kabwana na mobali yango oyebi o kendo zwa la mususu limangando ozomona ozomona wana po eloko na koloba lisusu po la olingaki mwasi no ya liboso to mobali no ya liboso boyebanaki boetidianaki bizaleli omonaki ke comportement oyo ezaleli oyo tokovanda bien mais ti suka oyo komona mabe wana bokabwani ti bongo sikoyo l'air sikoyo oya kimkolo abotani bana na ye baza éduqué na ndenge na bango l'éducation na bango na ndenge bapesa ye na mwasi na ye ya yo pe bana bo éduka bango yo na mobali na o na ndenge na bango sikoyo la bokutani na papa wana bokutani na mama bosangani sikoyo bo étudiane bisaleli ba comportement bon ya bana oyo boboti sikoyo bona musu ya bino ekoki kokutana nango boyokani avant siko bana la bino mais bana mikolo ya bana mikolo siko la musu mwana wana ndenga mesana na ye soki aye papa na ye akuti yo siko yo mama ya mama leki to boza pembe na papa la musu mwana ngo mesana akoti na cuisine afungoli ne azwi biloko la musu soki ale atiki nesani wana yo oedika bana no erolende to zarabiso nyoso erole osuksi basanya santé eza nevité osukolisa ino otie wana opangusi place ole otiki propre sika oya ye azara bonte l'air yo badolobake sukola bongisa papa moi sinon boy quelle sorte ta femme yeli ba tu n'es pas ma maman boy qui est la femme de mon père heureusement na sikoyo ba problème et ça alem subino nazana couplement na yebi azaki ne na mwasi na yende na bikara ba edika bana ba onde na bango mwasi place agla bakabwani akekolinga mwasi muso azaki pe na bana na ye ba edika mwana bana na pende ba edika ba ona famille na onde na bango ba ekolinga na bavandi papa wana balingana na mwasi na ye bien balingana ki vraiment bolingo balingana ki bavanda ki ensemble ezaki te oya bavanda ki ensemble papa na sala AVC banani ba mema papa na tina AVC bana ya mama wana ozomona parce que bana mama wana papa wana bana ne batika iko tombola mungongo te devant ye soki alobi bana aza bana mikolo soki alobi na bana bavanda vraiment na bana lisolo papa tokotala lea mususu papa tika to kanisa boye basolo li bakei lea mususu babongisi likambo siko lera mesana bana ne bongo akepa ya mwasi ne wana lea mususu amoni eloko moko ça ne va pas ayebisi bana tie boye ndeka ya kusala kana bana ne arrête la musu ba bane kanga sorry nalo ba mo wana eza bien te ko bani ba zolo ba mama ba gros na papa wana la musu na benjir et ce que papa na zo mona zo ikisa mo sine jamais ba la ngai ba ko kiko ba mo la pe ba yaka o moni nde ba zalaka comment ba la no chaque fois ba maman c'est l'effort le quoi ba mona nga papa mais quand solo na papa na bango poko ni ba na ba yaka ka nde zaka ba kenda na bango nde zaka ba ye pa mama ba ye pa papa nde la musu mona mama olela meka na osolola meka osolola na mwana tel papa komeka ebi ndege sikoyo esaki ke mkomoko papa wana nini agangeli azopesa mwana conseil mwana agangeli ye onika nde ezaka pe kanda azalaki pe mutu bato alikukuma bazaka kanda mukuse kanda mwana azalaki pembeni oyebi ke apesi mwana mbata moi azaïso moi ba 25 ans moi mobile ayebi ki abeti papa siko Sophia ba 65 ans abeti na ebisi ma kofi ezate ke mbata ma kofi vraiment
papa kweya niati ya beti vraiment papa wana. Papa wana alelati emema na AVC. Oh là là. Ndenga azana aloba lisu bien te. Mwana bongo aza na bénédiction te. Siko aza mwana neti. Alobi oza mwana na ngai te oza siko yango wana ti. Yana na oloba na ndeko wana. Omoni la mususu luka o mekano obi olinga mobali ba défend mobali ne ezali kaka pona ndenga zo aider te mais à part ça ça rane bien na ndako a mekana no po éviter ce qui la musoka bwana ye amoy ke avanda na ye ye moko ke ce qui alingi mususu akwa kozwa elimangando parce que toyebite naza se na répondre na question na liboso. Ah, wana to sepeli maman de lengo répondre biso. Mais si ko question na nga lisusu ezali toujours omona mingi vraiment la bandako. Soki mobali yo oza na salaire na yo oye jamais mobali ani ko yebisa mwasi vérité à salaire na ye. Mwasi pe soki azo sala jamais ani ko yebisa mobali vérité à salaire na ye. Donc pour pas quitter le cola mais ça va tabasser la nette fin du mois boye budget na biso eza autant to ko sala ba dépense autant to ko longola mbongo boye tant wana kutu ezo sala mate surtout vraiment na zo beta cete na banda ko mingi soto koti kaka yango milelo na milelo kaka bazo ko lela kaka mais sikoyo ba mama langa na ba papa langa to ko vivre ndenge nini nanda fo soki boza na couple bozwi ba salaire na bino kitisi likola mesa mo soka sala mobali soka sala botango likola mesa mobali soka sala kate mo sa sala ka bokiti likola mesa mobali mama ya yanga yango mama pe kuna papa ya yanga yango to sala boy ba dépense boy to longola boy mais oyo azwi salaire na ye ayebi ndenge ya kogérer ngo ye moko oyo kuna pe so azwi salaire na ye ayebi ndenge ya kogérer ngo ye moko la mosusu tu mobali akotinda bandeko mbongo na Afrique mwasi akoyeba te mwasi akotinda bandeko mbongo na Afrique mobali akoyeba te mais mama mado ba rythme wana donc ezo répétera yango du wana ezo obotaka ba problème mingi na bandako vraiment mama mado ko yebisa so lengi to ko sala po mama makambo wana vraiment et diminuer ta moi muke na bandako na biso vraiment ya Europe omoni nde selon gai base oto ba base ya base oui base oh eza base ya nde baba éducation de base oh eza pe base ya mariage ya libala na bino ya vie commune na bino ndenge bobandelaki soki na début ma bibita omoni na ba couple eza déjà bongo na me couple to be koloba nde ba koki osala mais sikoyo na koloba vraiment mingi na bano ba lingi ba bala na sikoyo omoni il faut na bo banda libala na base ya bien na début vraiment na début ya libala la bozana na ki fiançailles mutu na mutu aza epa na yedi okosala no dépense no soki osalaka na ndenge na la sikoyo bokomi sikoyo kose projeté na ndenge ke bokoma bobalana ba projet comme il y a mariage à partir ya ba projet wana bobandaki ya ba mariage eza na mariage te mais à partir ya wana il faut transparence ezala ozomona okoloba no la musu salaire na ote pona bobalani te mais na mwa makamuke mke transparence ile rebanda mwa makamuke mke na mobala liya baloti la musu na roleka et pas na bino na oya otala yo la rolobi vérité aux jeunes filles aux jeunes garçons moi si toi obi ana oke boîte na baninga ozomona moi si déjà yebi que vérité moko ebimaka na mnoka mobile nanga mobile pa yebi na oke nanga na restaurant na baninga na oke otala nanga moninga boyelelo so ye na tel heure okuta ngai te la musu landa ngai to kuta ne pas un tel ozomona ba vérité transparence ezali là siko bo kota na ndako bobalani osalaka moi ça salaka omoni base ya bien ezalaka na début wana la mobandi na ki fiançailles ti la bokota ezalango tina moko te ke oyebisa mobali na o salaire na o te moi si pas ba salaire na o te eroza ezakande yo ozwa compte mbongo na compte mobali ozwa pe mbongo na compte to osali na budget ya ndako dépense ya mois mobimba to pe exemple eza 800 €. Yo moi si ce qui moi si azora 500 €.
Et to mobile to le bas pour salaire na poto 500 euros za muke. Et ça na fait ça 300 000. Moi si tu fais ça quel exemple aux 1200 euros. Mobile aux 1200 euros. 300 000. Toi tu as égalité. Mobile aux 1200 euros. Attends ce que azorane plus. Toi tu as égalité aux 1200 pour salaire il y a c'est poto et bandi 1200. Au 1200. Sikoyo, dépense en dako, il y a du premier au 30 et ça, 800 euros. Il y a un mot clair. Moi, si, au tiers 400. Mobile, au tiers 400. Oye, tikali, ou y a mobile. Seul il y a un mot dépense, oye, lingi. Oye, moi, si, et tikali, ça la dépense, oye, lingi. Et puis, ceux qui vont sali peke, budget en dako, ils ont moi 800. Vous voyez, moi pour économiser mon sous pour n'andako. Là, je suis 1000 cas pour n'andako. Moi, 200 mon économie. Au cas où moi problème mon ko ayé, au lieu de yo pour ma kele les athées. Mon bal yon de bimi ça bon la poche. Moi c'était. Bon, je tiens 200 mon copé de côté chaque mois. Bon, mon a ce qui problème est bon toucher kaka na compte siwana. Ozomona transparence yango wana polikamba mbongo ekabola binote oyo tikali nango ata soki obeta ba copie no mususu sa nango ndenge olingi okipa moninga te moninga pe otikali nango ata obeta ba copie de ndenga lingi sala nango asala nango elingi mais to yebiki courant ya ndako na biso électricité yaka montable gaz yaka montable téléphone yaka montable potolia du 1er au 30 eza montable nyonso tout et nini et écoutez 800. Ce qui peut mibali à gentil. Mobali a ebike ngala mobali a ebike na mobali vraiment responsable numéro 1 ya ndao. Là musu parle bipe moi si yo paye ça na ndenge ya 800 wana. Ami moi si yo paye ça 300 na tiena nga 500. Pour ebike ngai na zande tête responsable numéro 1. Yo paye ça 300 nini. Ba mibali musu palinga te mais kotike ya mibali nga romana condamné mibali atikaka ke moi ça dépense ka yo mbongo no c'est que ozo ça devoir au Bible dit pour Bible à lobby Marie aimez vos femmes la rabbi comme Jésus a aimé l'église. Et ça vraiment devoir moko il faut aimer vraiment femme mbiso basi balobi soumission soumission les alika à l'air mususu et moi mukamboye ozokele mobali boye boye mais oya rola mobali ya munene Bible ezotinda aimer aimer wana elingi kolobaki okozwa soin ya mwasi oko chérir ye okozwa oyo karaniosa mais moi si peut okozwa soin ya mobali. Si, moi ça kozwa ngala obit, moi si comme ngala okonda yo obi mobali au moins na occupé ka moi si. Ya na ba mobali wana aebake et azo remplir rôle ne ya ki mobali te. Pour Bible peut écouter ezolo bango. Ya on a expliqué là babi aimer na nyonso ngo moko ozwa soin na ye oko chérir ye de zawana il faut la kisaki yo vraiment oza mobali na kati ya ndako. Moi si mtu ala tarali puta yo la tara pantalon l'air balobi 800 ngala la kisi yo mobali amsu ngala tie 500 yo moi si tia 400 et 300 pour la kisa mobile. Mais ce qui peut lobi que égalité problème eza na ngote. Mais yo mobali ba oh misu se yaka mkem ki la kisi vraiment que oza mobali moi ça za moi si. Wana bo vivre bien ce qui est là qui sikoyo boza déjà na kati ya ndako mbongo yemona na te bo monite ke bo nyasa to aneza kaka bino babi banzo mibale na ni ba obunda nani ayoka pasi matiti mtenyo kama titi siko eza banat bo mona ke bo tia bana bino à l'est ko swana wana makambo wana nyasa to bana baza à l'est ndeto bi base ya bana wana pele ba okola ba ozwa basi na bango. Est-ce que on vend bien? Non, il faut que ça évite que ça biso siko so muto komi parent o komi responsable ma bibida o ça no makambu mais ce qui osa déjà na bana na kati ya ndako il faut tala kana o bana pour total la souci avenir ya bana oyebiki moi na ta bana so ba sakana ba jeune bango. Ce qui moi la papa betara moi la moi c'est moi mbali ba osala bana mike ba osala na je ce papa la moi betara maman ba mo je na ya moi c'est mbali na bango la bana oka a beta
oh oloba moninga lela mama papa obetonga papa na obetolela parce que amonaka nanda kweza bon ya mwa to luka base ya bana et bandala bien ya biso ba parents msusu nde to sala effort nde ezaki ke makelele wana likolo ambongo omonaka eza ngi to te bon c'est moi si ça la raté to lo yo sikoyo bosiko bovivre nde yango wana tozoloba wana bozotaka bana na pasi bino banzongo mibale bobunda bana matiti esufri bana baosufri omona eza bien te totalaka na bana oui yango tokomona makambo omona mwasi na ndako ale mwasi akomi kobima libanda mobali pele mosusu omona aye na ndako makelele eki akomi kobima libanda du ya makambo bamama bapapa fo transparent ezala fin du mois ozwi mbongo otie likolo ya mesa papa otie mbongo likolo ya mesa mama otie mbongo likolo ya mesa faut vraiment transparent ezala na bandako na biso omona ata oyebi kaka ke budget na biso ya ndako ezaka montatel ya mwa mobimba bobongisi na bino eza yango likambo po ebila bozali bozolingana ti bon pourquoi te bolingo wana ekunde ti na fin ya vie na bino kasi mpo nde tokomona mwasi akotinda western na kwe na ye mobali mpe akotinda western na kwe na ye na mosusu bango mibale bakoloba te mais okotutokala mosusu mwasi azobongisa ndako boye papier western na poche mais wana bolingo mpe mobali mpe mosusu akotala abongisi mwa boye amoni papier western boye likolo ya nini ya vitrine boye mais wana bolingo eza vraiment wana bolingo mpo soki olobi ke olingi mutu soki obi olingi mutu en tout cas au salele ba ja cache te pour ceux qui osent vraiment na bolingo j'ai à cache ezala te vraiment faut transparent et puis na ngozenga na aussi je na biso oyo sikoyo lobi ke mobali a olinga te nini bon sikoyo soki ekufa libala ekufa ki sikoyo pona problème oyo ya bambongo wana l'air sikoyo olinga mwasi sikoyo mususu leo bana yo mobali obina ko mukina étudier bizaleli na ye toza ko étudier bizaleli siko mwasi ana ozo étudier bizaleli mwasi pa o étudier bizaleli na o bizaleli na o kokuna bobongisi te bokaboni likolo ya mbongo la siko yo okende siko yo epa ya mwasi ana mususu leo amona ka comportement wana o nini ozomona akobaye bo continuer te o va le changer basi to mwasi o changer mibali malamu kutu obongisi na papa na bana no bozaki bolingana ki banda bo mwana oya bolingwa ki mukolo boyebi te oya banda bo mwana bobongisi na bino bo continuer vie na bino boboki olibala bino ensemble bakoko na bino le koko musu bakoko ba mkonsu bakepa papi na ndako papi mkonsu bake na ndako mami baye na bango ensemble na ndako moko ya papi na mami ozomona na betaliso moko mwana avandi boye avandi boye mobali atrompaka mwasi na ye sikoyo mwana yebi oyeba mike na bayebaka makambo l'air bokanisa ke mwana boso alingala mwana ayebaka te yebi ke mwana ayoka maso papini soki ayeba ye kotika ye epa baparent baye kotika mwana epa bana baye kotika mwana koko na bango epa bamami na papi ti bamba sikoyo moko ezalaka mwana papi azine telefone ayo kei na cuisine na mpanza azosolola na copine na ye ndenge asolola papi ayebaka te mwana ayokaka ne mwa lingala mwana ya 5 ans ayokaka ne mpe mwa lingala moke yebika mwana moke oyo abotami awa ayoka lingala te mokolo mosusu sikoyo telefone poso telefone wana eleli numero wana mwana papi akendaka na pièce à côté na cuisine l'air téléphone eleli c'est comme mamie a dit yango yo vraiment pe so téléphone yango numéro nini ezara misusu tovanda ko sololi mususu soka kei moi na yebisi moi mukaka isa oloba secret anda oloba ne makasi papi pazabi mamie c'est sa copine la copine à papi quoi mamie ah oui, chaque fois, chaque fois papi a kenda na cuisine pour asolola na copine na ye. Papi siko ok la téléphone siko la copine. Toi, qu'est-ce comme qu'on gagne la moi à 5 heures, ça va dire. Moi là c'est quoi? Mais papi, c'est la vérité. Dis à mamie, c'est ta copine. Mamie, regarde le
téléphone. Et mamie par contre, pesa téléphone là. Moi qui est à poids, aux tromper, yo papa, aux tromper c'est que yo nini mami. Et voilà c'est que ambiance wana pe zo ça bien. Là ça dit que pesa téléphone. Papi na mami boza ensemble, moi na sikoyo, koko nde sikoyo, akagi, aspo papi a changé bizarre, la tika papi, et j'ai mon copine kara ya G. Babana na bango ti lelo mais mutaza ko bimiko boata monike koko. Et ça nie so ba ambiance eso sala ki ba koko ba okutana ensemble koko wana ke beta lisolo ki papi na bisa za na nini na copine boy mami asilika ki o mona eso sala bana bien. Et là kana ngolo ba ya mwana oli bongisa okuvanda na oke okende babale panza na kaka place okende kuna na mso okuta pipi okomo regretter sous place nazala ki nanga so ki na vanda ki nanga wana vraiment bandeko to luka to bongisa kata mabe ya mweza ndenge nini to luka vraiment to bongisa en plus to bosana te to tshaka nzambe liboso o nzambe ndende ayebi kopesa solution nzambe nde eyano na nyonso bandeko nanga bon pona émission ya biso ya lelo bandeko to suki awa monani la fois prochaine pour la émission mususu maman mado za le bangolo baté pour la to clôture ngai na olobika ande to lobi awa conseil ya suka na olobaka to loba leçon moko morale ezali eza na monde to lobika tina te o kende koko na kimukolo bokenda ko etidiane lisuba bizaleli ozomona soki omoni ke au kabwan na oke ozwa copain Lucas sikoyo o ya bien o komona bo vanda na ye mais soki pe abia azomona na netende olobika ka oyo ke o ko simba loko boite sala boy o vanda na oyo mokoti soit obi oke obongisa kaka na ex na yo bozonga na bino ex on peut azala kaka zela ka poso ex on peut so abaye na yazune ko bon ce qui abaye c'est trop tard et comme il trop tard ozozo apete ka okomino ya wana ezaka ala mususo bolingo ezali bobongisi poso bolingo ezala ngo lisute bokyo sana bosali nyonso tu ezonga te so bolingo eza bobongisi elo na ngolo baka bongo en tout cas ezala ngote ke solution bukabwani ka bukabwani so ibolingani na ndeko mwasi wana lobi en tout cas mibali boy bazana bango kaka comme bana alembati moko na koloba na ndenge omoni koloba mususu eza de façon ya kolobela mutu façon mususu eza ko ozotinda eloko ya mwa moke la mususu mobali pe asane bakana epo abina mwana ote eza façon mususu oloba vraiment ya douceur ya ndenge ke ya tendresse nyonso zoya nde na bio memi bilamba vraiment ye papi papa tala pola mususu aloba nene ka place ovandi wana so tala télé o repasser no pays na planche à repasser azomona ke papa na sisa na ta vraiment azomona zolamba pe ya solo ke ozata mwa bana ba devoir po biso bosa mwasi na mbali ba mama lera ya avant d'arrêter ezaka ti avant kende ata avant kende olambaki mais lera koya osala kala msu babila ba uniforme bana nde balongola ba boire à boire oya obongisa ata ye moko papa la msusu atiki na désordre oya obongisa mwasi azande kondo na opesa conseil na ba papa mwasi aza munguna na ote pole olingaki ye obali ye olingaki ye vraiment a munguna na ote potiki les charges nyonso bible kote kondana mwasi pe mobali pa munguna na ote po yina ye oloba boite bozana bomande boba bolingani bokomi mutu moko so likambo bobongisi ya wana pona sisanga pe na ngina lobaka merci na oma bibita merci na papa Serge Lutumba na ngola na mama Inasia po soki boto kota banda kuna bino eza vision na bango ya onde merci na bino nyonso tu bolandi tina suka soki bolingi bomona biso lisusu please
chaque dimanche na 17h bosani na Zaïe TV. Ah, na Zaïe TV. Na Zaïe TV chaque dimanche na 17h na box ya Zaïe TV soki pe bolingi bo somba box ango soki bo koti Zaïe TV bokomona en chaîne ango peza Zaïe TV bona 17h nyonso tout soki oza na box ango te beti kaka na internet Serge Internet pour Zaïe TV va à www.com Zaïe TV. L'émission la bisogna surtout où il y a Moulier Bataladora TV, il y a Bassi Abitumba et Bolandango na YouTube, il y a Lutumba Sergio. Et ça émission belé, il y a conseil à Mabala to pesa ba conseil, il y a misusu peto ça la cara ba télé réalité peto bando sala. Ma bibi takuto asila lo bangoka kabalusa la kolamba Nemo bomona ka baloboko kaka l'émission belé bokoti na YouTube ya Lutumba Sergio et puis pour s'abonner massivement pour s'abonner vraiment bandeko na mama toza na batu ya kobwaka te na batu ko bwaka te mais batu na opesa remerciement na opesa bango ba merci mingi o basa ke ba conseiller ngala ba comme ba conseiller nanga ba conseiller nanga eza ba couple ya Guy Munoka na Nina Glasgow na Mama Bibiche couple ya Michou Lufutu na Papa Rodolphe couple ya Mama Florence na Papa Debs couple ya Claudine Kanga na Papa Kanga couple ya Mama Jeanne na Papa Edmond wana ba couple vraiment bazaka ceux qui va moni émission Mama Do basi maboye Mama Do bravo côté boye en tout cas merci na ba conseil pe na opesa pe merci na ba pamboli please na ba nyonso balanda biso na lingi ba tolinga bino mingi nzamba pambola bango. Merci beaucoup maman Mado. Na bossa n'était pas couple wana lobaki maman bita soko zangisi biso vraiment couple Ginzale awa na Charleroi na mwasi ne mama Bea ya bino yangwana na mama Jackie na mobali na ya bino yangwana bandeko pona journée ya lelo to suki wana pona émission na biso tomonani la fois prochaine pona émission na biso na ngo suki s'appelle couple bon koboye maman bienvenue na papa Gigi ya bino ya ngwana mama bienvenue na papa Gigi bye bye to lingi bino mingi